okolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi lokola wana ti oui entrez. Ok, vous récupérez. Messieurs les musiciens, comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour. Naïbi Gendo Zawana. Bonjour. Oui, non, Kokanga Batu. Moussala Yoyela, Yangoana. Yango Yana de Kamanga. Vikangela, pourquoi résoudre? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas aucun aïe, j'aime le long, tout le peu, les filles sont dans la bosse, j'aime le long. Mais le coup de pas des histoires des cicatrices au camp pour moi. Moi, je suis nos amis. Bien, à Kanga Batu. Ah bon, Moussala Monsieur, Madame Azali. Azali. D'accord. Posez la question. Ok, vous êtes... Oui, Madame, bonjour. Nae ce soit la paix, hein. Oh, yo, nga, ok, musique, yo, yabingate, tout ça. Réponse à la question à votre nom, hein? Et là, on a na avenue Maïnda, numéro 340. Et là, qui mardi. Comment ça dit? Mardi. Oui. L'avenue Maïnda, numéro 340. Ah, non, il y a biscuit. La guinée, il va Molaï. Tout ça, la nuit, justement. Hein? Molaï, donc, le musicien, n'est-ce pas? Hein? Quand tu es qu'on a aussi pour l'année, bon alors, yo na yebo tande ngini. Mona awimisa album moi sika na komora ngai. Sika na kinga kana portrait moi bien, tu vas tiens la pochette. Ne va pas. Non, ça ne m'a été depuis quand vous avez vu ça le bon va ça photo moi ça qui ne tient le bon. Depuis quand? Oh, citoyen. Non, non, président. Vous savez que ça na ngai te, hein? C'est pas pas bazali. Bien non. Au président. Oui, ben na yeba ndakala, n'est-ce pas? Oui, ben naïve, pas d'accord. Bien sûr, c'est pour la photo. D'accord. Vous confirmez, moi? Non, je confirme que c'est pour la photo. D'accord. Ce voyou-là, n'a yé billet, mais au président, à Yaki en bas, mon test. Mais Zoka, à Yibaina yo. Là. Zoka, vous voyez, pour que n'a pas. Nengo Zawana. Nengo Zawana, na mobile na yo, ok. Voilà, nangai. Ok, na bureau. Voilà. Voilà, nangai. Donc, président, tout la tout le banane, c'est clair. Mais c'est quoi, je suis clair. Mais moi, si n'a pas internet, vous n'avez pas, c'est pour la mola iwana. On est toujours comme moi, ça va comme na yé mola iwana. Aïe, moi, ça moninga. Nous autres, quand on a mouti. Nous autres, ça va nous oui, mais le besoin est passé. Yo, vous en avez coupé avec malfaiteur. Vous savez qu'il y a enlèvement, il y a essai. Voilà, ma caméra de l'eau. Yo, ça ne va pas comme ça. Eh, t'as mal à ce qu'elle dit, non? La wanga ni tena kende ki kuna. Bon, la kende pour la photo. Est-ce qu'il a encore la photo? Mais ça va? Tout le On a un problème, c'est ok. Il y a un oh, tu tiens quoi, président? Dans mon avis. On est tellement loin de la photo photo au Kanga. Oh. Mais il faut que Bakanga pona yo. De au pays où il y a des mitigables. Mon mon est bien. Eh ben, on a vous êtes là, on le va bien. On va t'arrêter pour on Bon appétit. Merci. Au revoir. Voilà, bien. Moi, je n'aime pas. Non, elle va. Alors, on est au 22. Bon, on a peut-être les 15 ans. Hein. Bon, balabala penza. Il y a des soumala mouté. Bon, ça, comme il a. Quand on commissariat, on a. Autour de la famille Dima. On a plateau de 15 ans. On a pas de famille qui est menée. Et pas de mingi. On n'a pas de bango. Que tu vas faire bon, on va na bon, les gens na va na wende. Ba mona beka. On a famille bila. Na bon, mona beka ba ya kana kisha sepa na ngato misala pinza mingi. Venez mettre madame. À 25.
net. Bon appétit. Merci. Merci, madame. Bon, je vais appeler l'homme, c'est toi. La galanterie de l'homme. Moi, c'est un homme, donc je me l'aime. nakomela jo mukanda po tokutana tosolola nakani so hivi makambo nini lekaka na famille na yo na ngai en tout cas mesekwedi ndenge nazoloba na yo ti lelo nalobaka ke naza na ngai inoso na makambo wana epesaka nga pasi nga nasepelaki na mwana na yo mpo nayebi ki oza papa moko edika bana na yo bien bana no baza na éducation ya malamu na quartier nde tovandi anakasi batiso balobelaka likamba bana na yo bon nakati mama bomengo moko baya na ndako nakutaki kuti nangina ya mariage ya mwana na yo esengo alaki mwana moko azali kosepela nanga mpe nasepelaka na ye ya boye ya mabele soki aza na problème ya mabele nalingi aza na posa ya boye tomesanaki jusqu'à ce que makambo wana ekomaki ke semeki nanga apesi ye mokumba antuka nayebi eloko wana te mponga nayebaki kaka ke alingi asepelaka na semeki nanga lokola fanatique ntango mobali nanga alobaki likambo nanga nandimaki na ngango mpo nayebiki mwana nanga akoki kosala te nayebaki azalaki fiancé. Bon, moi si nawe amonaki lokola likambo wana esalamaki ifale mpo na ye ifale avange ngai kovange ngai na likambo nini akamati ndeko no ya mwasi bolingo apesi ye mobali na ngai bolingo akomi na mobali na ngai ndenge nazobela mobali na ngai alalaka suna ndako te ndenge avana ya voyage a mobali na ngai kozwa biloko na ye nyonso akomi kokende ovanda epai ya bolingo do ye mutapiaki na mobali na yo kasi bazali koya bango mibale te nanga ngai nalobaki fo namona yo nakutana yo nasolola na yo mpo na explike yo makambo ndenge nini ezoleka mpo na ngai eza chance lokola na ye kokutana mpe na yo ndenge nayaki na mboka oyo mpo na ngai namonaki en tout cas ezali réponse ya kolela na ngai yango mpe tokutani esiko oyanga na to ntango ekomelinga mokanda wana ozalaki na ide nini na motu kua kotizosekisanga mpona makambo lokola mwana mokebo bongo oyo mama bolingo asalenga ezalaki ide nini nakanisi mpe ozotala nga na kobanga te ozomonanga malamu naza na ngabo nayebi te soki elobi nini me nakasi ozocomprendre idée nayebi te mbalimbali elobi ozala bango c'est une jolie femme comme ça comment son chose pouvoir ye moko olobi yango ndenge avanga na te oya na poka comme ça tosola calmement na oya na poka me na po ekele na kokoma kuna nakuta soki ndenge nini susu ozela nanu soki nani aza kuna bo babiloko wana nde mesai nango te bomoni eza l'habitude na ngai ndeyebi nanga soki ozocomprendre nga bon nous sommes compris nayebi soki mobali na nga akekokende nazokende ndenge tokabonaki na ye alobi nga akei aza nga mpe nakei naza mpe mwasi nakolakiseke nga naza mwasi alobaki na ye ndenge wana alobaki na nga kende nakosala ndenge motema no elingi Alors, ça va? Oui, ça va. Mais tu es à l'aise, oui? Je suis à l'aise. Non, tu n'es pas à l'aise. Tu vas pas, moi, je suis à l'aise. Hein? Tu veux? Mais tu veux causer dans la chambre, ça va? Ça va comme tu veux. Je te fais du mal. Eh bien, voilà. Amani kweli ndio nataka Kinshasa siko koma na Brazzaville nazalaki vraiment na décision na venger mobali nanga avec n'importe quel homme na ye na komi awa ndenge nakutanaki na yo topesana rendez-vous na restaurant tosomoni en tout cas mpo na ngai namonaki yango ezali donc ezalaki donc nzambe abongiselaki ngai likambo moko ya kitoko mpo ole na mevange na mobali mosusu me ezalaki kaka yo nde mokolo likambo nasepelaki mingi kasi na pokwa nango nde nake na ndako nalali na ba 3 heures du matin mpongo esili ngai nakanisaki mingi titongo natali
D'abord, on me posé une question à Moko. Ce qui n'a pas vengé, est-ce qu'il y a une solution? Nathalie Bissous. Bon, conseil ni tokopé ça, na bato bazo sala mabe ya ndenge wana. Ya misa to Nathalie, iyo za mubali angani, ngapela za mwasi alibala pe mwasi ya moto. Et puis ça qui m'a passé. Mais le but est quand même, au lieu de dire qu'on ndenge wana, na ya ko répondre na rendez-vous, to solo là, na pe na ibisa o ide na ngana zu ya sima, ce qui au mona ndenge ni. Si l'était Ndego raisonné, posant la raison. Moi, je suis un homme. De Libanda, je voulais profiter de mon déplacement. J'ai trouvé une femme jolie, bien là, je voulais me définir aussi. Ndego raisonner vraiment, remettre un gars en question. On a fait la fiche, on a dit que vous allez, moi, c'est le bail digne. Ce n'est pas facile. Oh, échapper dans un pays de la mer. Dans la vie, il faut monter dans ce contenu. Tant qu'il y a un gars qui me remettre en question. Non, ne me ressaisir, raisonnons les a bien. C'était une vengeance et aménager à la vengeance. Souvent, on dit que la vengeance, il y a vengeance. Tu es souvent dans une solution, ils ont raté. Je pense que les raisonnés, ils ont bien. Mais tout ce qui a été na mingi tout ça j'aime de raisonner batatu avec ça comprendre tant de zones avec ça bango pe tout ce qui sont la place à des jeux les choses qui m'a cassé peut-être qu'on a le boulot et heureusement que tant mieux porter au conseil quand c'est bien pour raisonner mais vraiment la félicité mingi mais to ko il y a des boulot de quoi et c'est quoi tout quand ça peut bango bazonga na balonga na vengeance bazonga na normal donc on a la proposition en tout cas, merci mille pour les bongo. Comme le la bomanga na boma yo to bomanda. Donc ça la tina bongo. Voilà. Alors, je te fais. Voilà. 70. Bon, on a dit sur la table, il y a 6 kilos. C'est bien, madame. C'est bien. Bien, madame. Ok, yo, bonjour, matin de yo convocation, au ligue Koyate, au ligue matin de l'Obajan. Matin de l'Obajan, au ligue Koyate. Vous savez, madame? D'abord, excusez-moi, n'a pas quitté qui est ayo. Moi, je m'excuse l'autre fois, on a bien avec les Panama. Je ne savais pas qu'ils allaient en tout cas, je m'excuse. Voilà. Tu comprends maintenant que sur la manière, bien fait un jour où vous tombez la flèche. Eh bien, moi. Bon, bonne nuit. Merci. Yebi Sangai, yo na bateau bazan na kacho, boye bane ndengini. Parce que na mona ki moi si on a débattu pas d'ailleurs. Non, je vais être clair. Si je suis venu me présenter, mais aussi il y a moyen de libérer vraiment. Parce qu'ils sont innocents, bateau bombé na kacho. Eh, yo ça va nangai. Bateau ça va quand même mabe, yo za koya comme ça, si y a moyen de libérer bango, yo za ko kanisa que bazalia baza ko sapa. Hein? Na libérer bango pour nani. Quand même, je suis une grande personne, mais ça l'aventure dans le bureau n'a été. Je veux vous dire que Nazali est responsable et ma camouflage sur les cas qui n'avaient essayé pendant Kabungaki. Si je te comprends, donc c'est pour menteur, il y a comme moi. On passe pas qui n'a enlèvement. Bon, c'est moi qui ai tout organisé. Ah. Il nous organise qui n'y a surtout. Hein? Et tu es fier de me le dire comme ça, c'est moi qui ai tout organisé. Alors que bateau, qu'on souffrir, ça m'a quand même à pénacité. Et ça, les gars qui n'ont je ne suis pas fier, mais tu n'as pas une fierté. Tu le dis avec... Si je l'ai fait, c'était par amour. Nalinga qui la fille très bien, beaucoup, et puis ça fait que la fille ne m'a pas aimé. Et on a utilisé une méthode donnée à ma casse pour intimider et accepter. Mais tu dois comprendre que ta méthode est mauvaise. Ce qu'on dit, moi, ces alité qui ont qu'on est pour enlever. Parce que on a tiré la passe à qu'on est pas le sous de hein? Mais je vous dis seulement, c'est par amour, je l'ai aimé. Alors, tu as collaboré avec d'autres complices. Vous avez qui mon côté, banane. Bon, j'ai utilisé le garçon de rue, un certain tigre d'Aéroïdi, au côté qui est Panamaï, et l'autre fois Tamoyaki. Complice, il y a un autre qui est encore de circuler à Dotamboura. Bon, si vous voulez mon amour, je peux vous donner les adresses parce que je connais ces gens. Mais justement, tu ne quitteras pas ici sans que nous n'ayons pas surtout.
Bon alors, il parti pas dans la carte. Non, s'il vous plaît. Monsieur le PJ qui est parti n'en est pour rien. Hein? Non, aussi plus s'il y a moyen de libérer. C'est une fille innocente. Même le monsieur là au coffret, ben moi, c'est moi qui est tout organisé, je vous dis, frère. De toute façon, ça m'arrange. D'accord, il faut accepter une responsabilité à crime ou tu vas payer cher, ça c'est sûr. Hein? Ce n'est pas un ben. Mais, vous en avez besoin de ça, mais quand même, on a eu. Quand tu es musicien, on en a. Moi, je suis en train de ça, mais quel est le mignon? Yo, fan des peuples. Tu es là-bas aussi. Fioboko. Vous avez un gars là, vous voyez bien. Oui, bien. Et bien, garçon. Bah, oui, bien, bien. Ah. Mais c'est déjà quand on a photo de l'exécution. Ah, quand on a une photo. On bien. Non, n'a pas dit bah, rapport, on a bien les alignés. Et celui qui a la photo, ma comme sous, vous savez, ensemble, les alignés. Il faut répondre à la question comme nous. Il est bien dit, c'est un calme de pour les évacuer. C'est du cas. Il est au peu, oui, bien. Oui, bien. Non, on a été la vie. Il est comment? Mais bien parce que, bon, en fait, nous allons vivre là, Mikolo. Les garçons, il est bien. Et Mikolo, il est en bas là. Non, mon accord. Comment on aurait? Adam Balaïti, parce que Balaïti. Yondo Balaï. Bon, ça va. Bon, le sapati. Yondo Balaï. Ça va. Nous sommes pas ok? Yo, maman, bah, ce qui yo, vous en avez un peu. Yo, naïe, par exemple, ça finit au jusqu'à ce que c'est moi qui pour passer à la confrontation. Voilà, nous allons clôturer le dossier. Oui. Au président, nous devons comprendre l'auteur. Nous devons comprendre l'auteur de ça, parce que mon doigt, c'est ma bête. C'est ma bête. Il y a moi, c'est gifle, non? Pardon, MSP. Il y a ma bête. Pour y aller, il y a mon balio. Et puis mon balio a détourné moi si à mon tour. Donc, il y a un kangaï, moi si mon doigt, il y a un rapport, moi, et là, vous avez battu, vous allez complices. La bande est malfaiteur, ou bata qu'on lève les bateaux. Mais c'est comment dire? Le connaît ça, la machine en d'accord, yo. Mais c'est là, écoute, continue à me parler. Yo, dis-moi. C'est parti. Tu m'as expliqué. Non, puis, où ça va? Zonga, chérie. Zonga. Mais n'a pas bien que ça y est, chaque fois que vous en avez besoin d'aller. Non, vous en avez besoin de quoi? Moi, il y a des cas à cacher la place. Vous avez besoin de yo, vous savez, hein? Mais peut-être que ma cam est changée, hein? Ça qui monte au petit canard va bien, ça y est, vous aurez pas. Bima! Non, Bima, c'est le président. Bima, ça y est. La cheval rencontre. Non, Bima, c'est. Ah, non, Bima, c'est la rencontre là. Oh, ah, c'est comme ça. Pumbolo. Entrez. Hey, ni parti. Ya ngombe ngebeta kodo lo singa. Niko? Ah, yo mtobunga bana. Tu me dis boikasi ko. Nene. Nene. Ase umi mwanda muteo. Niko, comment il y a bien? Nakomolela bien. Ka er monde mutusu na vanda bando ngata makambo na neso mutu bando sa passe. Mais à part ça ça va. Comment est dingue? Mais la dingue émission hein. Na pena ya kapwa mamo émission na ndola ngai. Tipati yo ko lingela joma sisi la didi mulai. Dans le col, il y a mis bon d'amis là, donc il faut que je me moulay, mais tout au fait à commande, pour ta la station moulay. Et ça, on a un problème, on a il faut. Pour Nicolas, tu as qu'on a un d'accord, au PJ, à l'endroit, comme nous, on a. Quand là, il y a ma tête. Tu as un cachot. Moi, il y a qui on a un cachot, avec expliquer, dans ma camou, les vacuos,
bon biso to yokelaki yango akuna po toyebaki yango te liboso opesha tokanisa ngaki naza coupable ngami natindeli bato baenleve ngapi nayebaki loo mo te molai ye moko aexplike opeji nde makambo eselekaki molai ye moko kuna na kasho aexplike opeji amoniki no nga na problème te abimisi nga ye na masasi batikali na kasho sikoyo eloko na ye nde awa naye osengo na bolimo tozala nango so mbale tofandaka soki opeji abengisi yo kuna kasho wana po kilo témoigner oyebiseki oyebi nokuta ata makambo wana te baenlevaki na bango mpe yo te eloko moo te po molai akometai nga mariage alors soki ondimi ke makambo wana esalamai bongo baokanga ye talaka na otikalaka ndenge wana bon so nazoba bongo na sens ke toyokana nga nao na libala na biso na Jomas kuna oyo abota mwana mwasi atikali na libala bon ngai zemi eza yango susu te bino oyebi basuite wana nde esalamaki yo oza na mokumba na yango na preferaki yo tika na libala na Jomas po abokola zemi ngai nakino bandela vi na ngai yera na molai yana ye osenga nao vraiment ata opesha tuni makambo nde nini ngobonokaki oyebi nango te en tout cas le patron a courage oza pena na bacourage félicitations ntango nga nayaka epa semeki duzuku na yo osenga o nzela mpona Jomas oyebi nde orépondaka nga omonaka kaka oyo eza baintere na yo moko te omonaka mpasi na nga moninga no mwasi omona nde mokili eza mpanga ataba sikoyo oza osenga nga mpona molai yo oyebeki nga naza fiasa molai te ntango bokenda obanda kuna na molai boya kosenga nga permission bon nde ebandaki nga mpe nayebai te eza makambo ka eya mokili bon fete wana eza lao kaka parenthèse moko boye mais mpona molai ndenge oyo kosenga nga wana soki na kosala yango eza mpona rendre yo service eza nango mokili nde nauti oloba mokili eza nango mokie donc lokola yo moko mpenza oye kosenga nga ke na témoigne te mpona molai na kosala yango mais mpona Jomas enfin naza sukuna te nakoki kozala d'accord te ya kovivre na mobali oyo ozovivre na bolingo badoute mobali oyo ozovivre na ye ozoyeba te soki alingi yo bien alingi yo te oza na ye wana ozoyeba te soki aza wana to aza wana te nde elingi elobani enfin omoni nde tozalaki na Jomas yo moko yebi comportement Jomas ndenge ezalaki nozolo parce que yo lingi biso Jomas te en tout cas naza sukuna na Jomas ezolobela nango so eloko moko te na eta oyo naza boye na préféré navana na nga boye me mokolo tikala papa mwana azali nzembe eza yanga moko te basala naza sukuna te donc eza te kesu na ndimi na proposition osali ngai eza mpona Jomas eza mpona Jomas te nasali yango mpona yo naboyi te me nga na baprefere oyo ozala na Jomas po ye nde ya papa mwana wana omoni babanka biso mpe nde eya na vie toyebi te awa yo oya posenga nga Jomas oye na mbeli onga obemanga mpona mobali na nga moko te omoni makambo obimisela mbeli est-ce que voilà pour tout dans la kino na na ba malamu na pena vana la kuna ole kilo so makambo wana esili ça va pas otikela nga vita yebisa molai en tout cas eza ba pantalon tika ba pantalon mo se vini si ba kolona wata mikolo na ocha singa place donc eza élastique na wata élastique yebisa molai le best ngalo bien en tout cas eza sans rancune ça c'est ma parole. Oui, c'est donc besoin indépendant de Jomas dans les bonnes malade Ndiye mama osali madame le collier yo kosalisa ngai avant na tinda dossier parce que ça déjà clôturé et donc témoignage na yo okotala nanu bagaya oyo bafandi awa de yo tombele na yo tala bango nyonso tu oyeba na kati na bango mo baparticipaki na enlèvement na yo nyonso bango basalaki yo bapetaki yo banyokolaki yo soki bamelisaki yo nini okolo bango on a vu sur tout ça dossier tout est en lobi. Je ne peux plus le garder après 48 heures. On est là-bas, on a parquet. T'as bon, madame. Tombe là, Nani. Tombe là, yo. Yo là, monsieur. Ça va comprendre, était inspecteur. Enlèvement. Ah oui, je parlais en termes clairs. Hein. Ce qui
bateau l'évacuer wana bazali wana kati na bango tala bango nyonso tu wana. Mademoiselle, c'est dans ton intérêt. Et c'est aussi dans l'intérêt de la population. Et là, comment vous avez réalité? N'a qu'à lire le côté. Bazali. Bah, ça, le comment côté? Ce qu'on est ici, bah, tu dis, bah, la prison, c'est tout. Donc, quand on va pour aller avec nous, on va aller avec nous. Même yo, bah, ne pas dire, au moins, il y en a qui ont bien inspecteur. Non, c'est que comment? Bah, oh, mi balé, jour, on a bayaki, bah, mon balé, bah, comment on a caragité. N'a rien à la jomas. Bah, ça va, dis moi, là, à Zobenga. Bon, bah, écoutez, on a fait un autre temps, on a fait un colonie, on a pas passé. Mais c'est bon, on a posé la porte dans la chambre, dans le pas. Quand on a noté le maillot, il y a l'habitation qui est en maille. Comment nous avons habité? Oui. Mon couteau. L'habitation qui est en maille. Mais c'est la dimaille, il y a pire, exacté pour notre chambre ici. Alors, bien, après, il y a plus exacté petit capot, moi, bon, mais la tête, la paix, qui était. Après, tu limite, ok, pas mon aïe. Donc, problème, moi, que ça a quitté. Pour les vêtements dans le côté. Bon, comment côté? Mais on peut y aller, mais on peut pas respecter. Alors, je ne comprends plus rien. Mais, monsieur, il y a pas de 2 jours avec Yom Tozalaki, responsable Yakouwan. Organizaki, enlèvement, il y a essai. Tu m'as dit ça, non? Monsieur l'inspecteur, c'était une stratégie pour libérer l'hypatie, tout simplement. Inspecteur, Yo, bah, répétez ma route, mais les gens qui ne sont pas molles, ça fait 3 jours qu'on n'est pas molles, il y a un moyen de faire pas non. Mais alors, n'est pas d'abino, quand tu cries, j'étais. Mais là, il passe une manière. En tout cas, je vais faire un secteur. Moi, les gens vont pas d'abord les faire des gens en français. Mais pour ma déjà, toi, la justice, je veux ma canine dans le ma cameau du Nabo Négousman. Yo, tant qu'on a trouvé un dame, tant qu'on a trouvé un dame, yo, la guitare. Non, il y a des garçons. Maman, musicien, yo kangay, yo, talawa. Donc, vous allez voir, bazaba innocent. Moko yebi na kati ya kuna yo réalité. Mais avec na kuti neso na zaki pa mo la ifi ate na ngai, to zaki na mo la ifi to sel 3 jours kuna. C'est que je dis que ba mo na lika mo kote. Mo na lika mi batani ni pas na mo bien na on va venir gamsu ba mi na wana opesha tayo moko. Je comprends. Na se comprendre ba tuyo. Il faut pas ça il a maintenant comme nanda ko ndeni mo ba kana ina. Na awa to wanga na makambo biza to yo da lai to wanga. Ya ile ta to wanga. Yo ile ta na na. C'est moi qui ne vous comprends pas. Je comprends le tête. Non, Bino, vous avez innocent. Hein? Vous êtes de très bons comédiens, je vois ça. Hein? Mais attention, je vous informe d'une chose. Hein? On ne se moque pas inopinément de la loi. Ça, je vous l'ai dit. Ce qui vous ont comme ça, un jour ou l'autre, je vous aurai. Ça, c'est sûr. Hein? Comment t'as pas ma bien? Dis-moi le bas. Merde, c'est pas possible. Nialim, bateau est tout à ma coffre, une cité qu'on appelle ça ma mère. Ah, dis-moi qu'on est malade. Au revoir, au pêche. Dis-moi. Alors, au pêche. Vous comprenez, tu vraiment, non, comprendre. Vraiment, vite, vous avez un espoir, pas na yo. Bazo boto na mwasi, uzotala, boto na mwasi. C'est mon problème. Ça va mon délai boyi. Ngana zotala moi. Mais on est le bigo balaïde. Bon, il y a balayé, il y a peut-être d'autres cas finalement. Bino ba musicien vous en dégné. Il y a le problème ça que vous allez venir, il faut au compte na ba makamba buzuba et ba pote donner comme ça. Mais maintenant on a avec le makamba. Mais ça n'a pas de bima, adima. Je passe pas avec. Comment on va avancer? Bima comme l'a dit. Sur la composante dem. Au monde on a dégné. Ça va dire moi na yo, ça encore là. Tikaka. Suze, obi Sonia, ya kusule bila maji banda.
Moi, ça nécessaire. Moi, ça nécessaire n'a pas l'air. C'est plus traité. Ah. Ça nécessaire, mais. Ah, Sony. Mais ça va. Faut trop. Ah. Les années. Et banda cala, banda n'a rien de mango, il a un cabouillé. Il a un gâté. Nous, c'est pas ma femme. Ça va, nous. Non, non. Ah. Le coq. Le coq. Oh, oui. Hivi sasa ngala na mwisi la te Banda ngai kuti nasukula yana yango. Yango ni bongo incomparable. Ya marta ko yango. Bongo kusana mwisi suwa. Incomparable ko utawa. Kama sababu tala mus. Na la kana moko sana sukuli bilamba ba je se mona maboko. Fufuko basara sabon to kana fufu. Tawan oui pas wuti. Kwa sana kama biloka bien. Tala ba muso. Kena tana persona letra. Non, ti devi dire, non, sicuro. Nada, sì, già. Corona. Allora. Allora, mi mano. Vediamo. Amonia. Così che prima passi la guarda. Oh? Passi la guarda? Oh, come che dire? Ma sai il poema? Oh, come poema? Non me lo vedi? Come l'hai nato? Kasi nalamig mo kuyo na Hindi na doon sa bangon yun. Nalipati di ko na poème. Poème ba kumaungo ka na français. Isa mo français ko kumaungo ka na français. Oh, okay. Mo poème ko kumain nga natin. Kukuza na mo, mais c'est rare. Ebongo mundelo akomaki na français akomaki poème. Iya mundo kamboka na mkoza nini? Eza français grave. Yango sana muno kamboka mo français ngapso za ngala. Eza ndenge moka. Lokola ba vie lutumba. Maro, abenge poème. Voilà, ni le bengo poème nangai. C'est la même chose. C'est différent. Yani différence munene yo. Ubodebe ka siko yo ke la poème. Donc idée ya petaka. Omona banzembo ezoki ni lokola mwa poème moko boye. Siko ya lekinga. Mais yo zate za musika. Yaona adike bande kwa Yesu bandima Yesu te. Yo ndima ngate Yesu maro lekinga na nini? Alekijana lekinga na nini? Simaro? Alekinga na nini? Iya peta ka gitar ngana lia ka sango na zom dameli sango ba ba sentir que musique ngwa swana ka taringi nda. Bija zo pasula iloko bor baba ba dance. Twande mona ya lekinga. No. Yo kasi ye ya ko akondi mayo mutu na yo pire o utika muto sabote muto pire digola vie simaro. Quand composer une chanson, il est sur le beaucoup. Ndane na raison tous les jours pas l'hiver composer une tikakata. Ezaka ka yende pa a comprendre ba poème ngona comité pour na ba gros mosuka ba vert ba rouge ndenge za ka pas comprendre ne pété non on ne pas ça le lingua alors comment on a français ndenge moninga kuna asali il faut comprendre ba malheur so ba monde ba refuser ngai partout yo vous êtes responsable ba malheur na ngai ba li pati ba nyamuka kanga na tika la vide ba semo so ba benda na kanga na tika la absence seul ngamo na pale yo vous êtes responsable ba malheur na ngai vous comprendre za mwana mkepo yaga peso malheur na yo hindo kriba bulwa na tuza yo moto do kwa yo Tindeki. Yo como tina ba lettre no que surveiller. La tina yo porque na brasa. So tina ngo le ngana na de brasa na la na momino na brasa entre tanga mo ba problème uro ba problème tantenga mo kwa ba difficulté na pale na la na mbele na yo. Vena ngai. Como te vas? So lendi se me na yo na brasa. Poya loki. No yo sikonde no ko perlenga te que petit wana ya. Yo ko bolika. Usinyele petit en venez na zata de phrases pour na for ça yo ngana zo senga ngamu kolo la sengi wana ndinga na usalo ya bwana mke oyoki ya na mawana ngai te mawana ngate vena ngai azaka kapamba mpoka tsayo musicien yebale tout ça ba kotiko nzela feu vert butu sengi babola nga corde go na taya nga taya ko to yo nga yo kotika yo sauver na yo sauver c'est parti bien good ils sont quatre non mais tu m'as pas vu nous deux personnes qui courent
Viva, yuko sana. So pare do te doga gati. Donc on a passé un moment extraordinaire. On a passé un moment extraordinaire. Allez. C'est merveilleux. Na zile zika bieti. Marjeba ubiba makamandeni ndio zile kana braza. Sina kana dovana. Sina kana zili bana. Sina mbali na zili. Sio termina hiyo. Sipo ni kwenda kwa pesa bala. Yani Wasuku posana masolo ya ndenge wana bobima, buka solo wali banda. Awate. Sio tali njaku wana. Na hivi sasa vile kweli ukufati. Sasa kama pesa ni ngaya. Anataka kujua merci Wewe bila msusu ngo bala bonyo mwana wopati. Sasa ni ngalo kwa délivrance. Et puis c'est même la ville marché pour la présidence. Marché à mnene. De l'hôpital na bonyo so hôpital c'est beba wana ngombe ko na kufunika bilo ba matla ba ni ba bilo na ville marché kwa mnene kula. C'est des beaux concerts de bango. C'est na za yo kuna mama na gaye ni sisi ni sana kuna. Azo kupereka na Subaru. Anataka semeki na ngoma na kutoka bwana yeki na yeye. Bazo ni mateki yote semeki na ngoma. Bazo kuna soki nani, ngosoki nani bazo ni mateki. Foto semeki na. Sasa matanga ya Rafa Bundeki. Afara. Rafa Bundeki akufa kiti. Ndio matanga ya Felike ba no ba mona beka kwa mimi ndio tala mateki ile matanga wa. Ele mbona matanga kama ndio so ya yote. Tala ikram nini wabisha mwali kama mawana ne mwali kama mawa isema pesa la kaka. Bakiba kaseti na yeye. Semeki somo ti. Bazo ba ipoka ba ya pesa kwa address kwa somo mo yebo moni ngabo. Semeki kufa kate na kwa kwa bile para yetu sasa mtoke msikate ba. Komba. Nenda kuna yeye. Baba mimi. Semeki na hivi ba tinyoso. Hata kama nini kwa kusuki na yeye. Obo ena boenga. Na yebo moni na yeye. Kwa ndio mbona teko bakisa. Unasema kupata libodila. Semeki ndio ngana jodila kwa sababu. Lakini badinga. Libodila ya likolo. Bien pesa. Kitu mbaya ngazo yako, akutana familia ngapo tusama kama mbaya. Ya wate naza ba para yote. Wote na yote bado umeona hiyo shughuli banda kuna barabara. Mwete. Ndio masorogo ki ndengo wana bokeno wali banda. Wote. Rapide, nako kende nako. Nini? Asa aye. Mais quoi? Asa comment? Je l'ai répudié. Ça y est, faut que ça coûte de mouton là. Ça va il ment dessus voleuse. Une pute. C'est une triste. Femme bo aza mtalukuta tu sawa yana ye bo. Sema kwamba Simba ndate tu mulili sheyi se femme na nini kana nini ndio sana. No, ila vina mimi na television. Na television ndo nakisa mbona mbali mko kwa suki tena nani suki. Suki mulai kuna vile brother keye mbona ni rodi party ayi bandi mboka ni party ngo mama oh ni bandi ko bere do ngaba bonga garso na Jonas bali party to kuna basa ko mena mboka na vende na bana hivi na soka bali party na wewe na brother pe botana kia mo kusima party boni ko bitu na ko samu boni kusima kama ndio kwa problem c'est mais vraiment je regrette que bwana bishika ni mwana uliko de responsabilité na uko kutoka c'est meki faut boro ile la gati kravyo kan ekran basi magete ba message ni mwani batala mwani kama yeye kwa matiba kwa sababu kuna soko ngapi ni sio mbona kuna wewe nini ni natayo le fushiburu wana kuna hido ajili patibo kama ni patibo kwa yazo mawana na sindolele kaka bon na kipango pendate semeni ni bana kana madam to basi kwa ni patio yazo kama ni patio hiyo pesa wa ajili pati ni patio sura oui ake so mwani patio ni bolingana kia sura semeni patio na ndio pesa safari mama kama sura semeni kwa kwa ndio wewe usema kwa bila patio kwa sala na kwa sababu mama kama ndio na kwa sura kwa kwa ndio basi bani mbona leo sasa ibaki tega sakini kimile sakini kati na nafanya mtabanda yangu na la lettre kuna tiki ya nani c'est pas nani amata kodi nani c'est pas amata kodi na tiki la lettre c'est pas resti à nani de sengo ça justement ça finit ça c'est signalé c'est mon là ah mais na pas comprendre que zero kwa mtambo kama nisema kwenda soma kwa mmoja nani boko tina na hata yeye ni msimeleka hivi na za au
Tenez. Ah. Yo soleil, lui, non, qui s'en thème. Vous frère le cousin, c'est calme, tout ça. Vous signalez dans le vin, vous comprendrez, mais mon bel bel attendez, plus bon, on n'a pas marqué. Oh. Yo parla que ono que no zono ba bla sa ba mo ba bele bele yo parla na bele ba zona ye kene na yo ba ba bele bele ngwana sigwa jipe na braza jipe usipo sana Trangala, ninga ipaso, pesa telo, nga kuna na lamba nga pesu si. Nga kuna mbeli na ngote, olamba ndegene. Loko bisaka ba numero kuna. Ah, tika kaka. Na lugani na wewe dite. Eke nguwa na pinzo mwana. Litana gani. Na po buke lo mwana na yo wana po aza vraiment mwana moko na zo yebate. Mais soka sala ki ambira bando seka yo kati. Ma kama sala ki ngamukolo wana. Mwana seka ngana bano benga na ya zo linga kakati. C'est comme ça fanda talibo mama. En tout cas c'est moi c'est ma campagne. Mama, moi comme c'est moi c'est ni kambuni. Soki yana dima zala kawa. Mbele ka banga kutile na zo na bi. Suno kuti ya yeta mtusu kama mondo akanga kamunugote akeno yebise makamwa. Nisano na papa na ya yebise ke makamunyo so ninge likana ndako. Musi ni mwana mwana lubina ngapa zake alikai na shambi. Ni banda ko tena shambi lisusu semi. Akomagile sonzo te mutu atinga minga penza sonzo penza. Nalbi ninga bibandi zonge pa ina komo bengana azoli mesuko. Ndika nikamoko kaka bongo mimi na bino pa mutu na ndako si okobota na yebise na ba verite nyoso. Azoli ngate. Na yebise la verite nyoso alingi koyoka wana te. Lokola pe likambo yaka yango moko te papia ye bakutana. Musi ni kitoko. Ya solo. Na samone. Nous encourager, nous ne sommes pas pour nous encourager. Bon ngala kipa. Ngala kipa la ngaite. Soso sote papia okenda kena yeso na ko. Soso kindeni, soga ko kendo atake. Na, ye papi. Donc kuta makana. Papia na ye, papia le. Bon papia signaki ne pacte ya ko kendite. Alobi ye tofani wana kaka pona libele po ye pe kuna makambo ese bebila ye moya kende susu ezate donc suka makambo ezaka kawa. Sikoyo mwana solo bela kaka mobala bato. Mais akendeki te. Suka na wakendeki mais ye papia panzinga garde kuna moyen kakati. Papia yebisi makambo. Makambo nyoso bo ya tuna ye ba ordonnance premier taper des non tala makambo. Tuna nakota na bima na zulu kaka papia kota tala chambre. Wapi? Msiki ngana kutambola te. Yumto ni koloni so mona ka bido fani na pota bipangu wana aliputa. Yesolo. Azonga na berkai kuma. Azonga retro berkai zezo. Sema kama mona ngate papa pi. Ah, te papa pi tanga na kumula sana kata kambo. Boy ni tanga. Oui, entrez. Wewe tu kanika kama mwana. Kaka ezala scandale. Bonjour. Na ko tige lele tumban na bisha tindi. Zabi yana bukazabu. Ipale sio na hizo la moko. Ni abia tikali kwa misala msi. Hawa msi. Yana bali yangu tige bukale tena. Kubota mwani. Pasi. Bana masomba kalibala tena. Oki ninga lobi, so azara kutata. Oki langage ya lobi? Langage ni mobali na biso. Semekezo kipewana. Wala azolo baneka ka po biso pe tokenda ko lidendele kuna na makamto ko lomba. Ngapana bongo te neki, zapona bongo te. Ifo yeba makamto. Ifo yeba. Tutanga leka. Na ebi mabi yana ngapi ya sara makambo pamba wana te. Ya zakuna. Oh, écriture là. C'est un grand frère. Un grand frère, hein? Il y a combien de temps? Ah oui. On a Brazzaville, on a Bélé. Il a fallu que on a une zéla moko. Mais on a tigali pour la conférence. On a eu lobby, oui, lobby. Grand frère, c'est ça comme bongo. Yango. Mama kama ulikuwa na siku. Mama Nini sopena nini? Nini sopena makamu na hiyo na dudu. Na wale kulukilanga problem. Boni. Ndeni mabelaka tsaka braza ninga kende wana tiko di ba kenika na braza donc ba keneki na bango.
Pona nini po bazo ni selangai? Bongo yanga ekoti na kati ndenge. Yanga ekoti ndenge. Ezali nde yo mutu lukelinga makambo. Kala kala zisikona ndo baise makambo za kali koyeli kolonde ngwana yo komana okotsa dudu na kati ya ndako. Nani lisano semeki. Lisano nani ezali bozapi bolali. Yo makambo na tango ezali koleka yo moko mutu lobaki na ndima siko komo balkana kati ngam na beki makambo. Ya moto yeki. Kamata nani kamata. Iyo na kubeta yo makambo. Ah nini ya nguvu. Ngapi yana yo? Nino. Yana za. Ya. Yaka. Usana. Ko mama. Usana. Nina moni. Ko nina bana boy. Atali ni. Maro yo ko ko makamba mikumbe pa joba. Ko ko kolanga problème na famille ya mabele. Ko lelo mubali na ngai akoma mubali ya mabele. Akoma mubali na biso na mabele. Yote soki zakati yote mtoko ndo soka makambo oyo. Melenga na ko suka bo. Kama ko yebisa. Na pala bino zakila ndakanda nanga. Sasa mo wana zimo sisi to kabona suka. Ngana zimo. Ko kabona ne botikali ko luka makambo moko wa problème moko ezali apona yo. Poto soki soki sila. Soki sili cicatrice sila. Ha? Oyo lukati yango yote. Ba cicatrice yango ezolanda. Ha? Ulo na mabeko meo le fige yena mna. No mabesa ate, no mabesa ate. Alors sika ni bali bakota kabino kaka ndengo na boza ba bolole penza bana basi. Na mwana mati na bila jeune fille. Ko ngilanga jo, papa na bino ninga konyo na bozo comprendre te loko mote na kati. Yo be seme bozo comprendre mabela yawo ndibila ngai mobali na biso. Ozo comprendre ngote fluka ka. Nze kuzo libala ya nini? Fluka ka soki za yaki ke papi to budu wana ninga ko ba soki loko ni. Mais awo to ko discerner te seme. Bozo ko kate. Na me so ndegeni na yo pe. Bino no so ba kosa kabino na mibali te. Odomona ngote kuna leta. Omoni ngote. Mabela kutia. Mabela kutia wala bimbani biso. Mbani na ina nani? Ha? Mbani na biso kweli ngai na ile. Moba iso papa ingeza makambuana. Yangai tena so sabino ko ba papa na bino mukola ko yolo bana yesemeki. Ngaba sakana kana tena saka lashte. Mabele na ngai ko za lambanda te. Ubie mabele ubie ngai. Ngai ndio ifona gani? Wana na dosia. Mama ka yesi ko okewa. Fandaku. Mais je comprends, c'est ça, si on est fondé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout le bon bongo, le va bébé. Je me suis savon brillant. Regardez. Oh, il y a bleu? Oui. Ah, brillant. On a bilamba pembe. Ah. Sauf que l'on a bilamba pembe. En tout cas, surtout la chemise, on peut pas une base, ou l'uniforme. Bien. Donc, c'est le petit qui va attendre d'ambo salité. Ndambo ta bonté. Comment dire? Ndambo na mingi ba sukola ba couche bana. Même ba couche bana. Ah, pour la couche à pembe hein. Pour la pembe. Ça c'est bien alors. Alors ni ba chala, ya pembe mingi. On tombe dans la paix alors. Merci que le haut. Yango so bomba ngolo so bombele oni na ngala. Eli ba secreto. C'est ça na lipati. Na se comprendre te. Puis que jour wana na commissariat. Tango esengwaki. Et puis qu'est-ce que vous avez fait hein? Vous avez nini. Donc ndenge te fande que na karama kala libanda. Le ce qui a témoigné à ma bé bisonné to la gueule makale ngomona biso. Qu'est-ce que tu avais fait? Moulaye, au pied na courir ko se porter tellement que zokota na cacher na jamais. Là, c'est que la démarche nous sommes. En tout cas, je ne sais comment te remercier. Je veux dire que ça là, si une femme a celle qui a maboué na mobile na vraiment va venir c'est un acte d'amour. Est-ce que vous bien? Mobile moi qui est de boulot ko sali tout que afin na quoi on a pembeni. Attends. Non, mais là féliciter. C'est vraiment un acte d'amour. Ah, chérie. Chérie, on a aussi un célibat. Oui, c'est le célibat. Non, c'est la matin. Il y a un célibataire. Il y a un vumbi. Le célibataire est terminé. Bientôt. Maman, à votre santé. Merci. Maintenant, je vais te dire la vérité. Mamie, comment nous sommes en train de vivre, vraiment, je sens que quelque part là,
Ozo Linganga. Mais n'a ce qui est mon life. Pourquoi ba makambo nyonso? Obi ke na linga ke sengo mingi. Na linga ke sengo à tel point que na linga balai. J'ai tout fait pour nous reballer sengo. Et ce jour-là, votre ami, votre ex-ami, s'il faut donner dire, Nalo Baboé, a sali tout, a dérangé pour jouer dans un mariage. À tel point qu'elle a engrossé sengo. Et moi, je m'étais dit, bon, le gars a engrossé sengo. J'ai même accepté. Vu que c'est pas facile d'accepter la grossesse d'une autre personne. On pouvait que je peux même devenir Joseph. Vous voyez un peu l'histoire de Joseph avec Marie. J'ai accepté l'hypathie. Mais ton ami là continuait toujours à m'emmerder et continuait toujours à jouer des mots. Bon, je m'étais dit, ma personne a prouvé le contraire. Je dois me venger. Vengeance, il y a toujours quoi? Qu'on détruit le foyer, et il y a l'hypathie. Alors, je me suis dit, jusqu'à tel point qu'il a vendu que l'ingénieur pour déranger ma sassi. Et je me suis pris dans mon propre piège. Donc, la kangami n'a pas beaucoup. On a dit vraiment déranger ma sassi. Mais mon ami, il est solo. Tel que vous me voyez là, vraiment, l'hypathie. Je t'aime et je vais te prendre en mariage. Et je veux te rendre heureuse dans la vie. L'hypathie. Oui. On a été en train de c'est un dérangement, mon bouillé. On dit garçon, moi, j'ai quoi embêté là quoi. Mais par curiosité, de la casa, il me connaît à Kawa. La famille n'a pas. Mais nous, on a mon aïe, on dit je peux la bénir sur le macambo, c'est un dingue, ça va qui est. Ben, c'est le surtout le carreau, c'est bien mieux ça. Donc, ça là qui peut qu'à cause d'un aïe, mais on a pensé que oui, oui, bon. Merci. Pour ça, qui tout peut jouer quand même, nous avons bien invité. Vous aimez la la proposition de Binangasiko. Je suis d'accord. Merci. Et puis, nous avons la qui Boloko nangai timosi Minyololo nangai sebifungu abi Chikana kumi sanzambe amawa Sanzambe sila Apesi nalipati Namote malanga. En tout cas, je t'aime. Tu peux un peu ça. Mais là, en tout cas. Luka luka kakambongo isenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba milalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka Zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone suku mibale na mine Mina Kishasa pour d'abord Jomas. Ngamo sel vous na boya musicien. Yo ka boya Jomas. Ka boya Jomas ça vous na bana na ba lettre awati. Atinira. Che, na mona ipekala. Mama hausi na bana na ba lettre akobondela na kena ngwapi. Natanga ngakuta tango tena na tina nete bona kena ba lettre ne wapi. Kasoza nzemilete. Zimi ngamo no boko la zimi na ngabo na posa zoma ya Jomas pour boko la zimi na ngabo. Ntolela Jomas bon. Para bilobela mpesa. Bongo na ni garçon Alexis Baza. A comme Jola na j'ai tout à poto kuna et c'est moi kuna place atikala ka musicien wana boya ye bola. Est-ce que ngajo masa boya nga? Voilà des Philippe et Philippe. Masolo ka ba musicien. Ba yemba bino. Oye ko luka makamu na kati ndako oyi.
malade esili mais ofandi oza bébé kolamba ozolamba te basani kende kosukola ngo basani wana ngana kosimba yango te ndeme kofandela nga wana lokwa bino nde bakonzi papa na bino nde akendeki kosomba nga kosomba na mbongo epa papa abota ngai akendeki kosomba nga papa na bino asombaki nga to abalaki ngai eka kuna madesu bokolia kotia yango na moto yo moko na kolamba te boluka papa na bino akende kozwila bino boy ngai te mameli ti te bokofanda na nzala na bino lelo bokofanda bongo na nzala na bino Misano chaka mbisa maile na congélateur parce que mbisi te madesu na lobi mbisi te madesu ndelia kambisa papa na bino ndelia mbisi abo lukelinga makamba papa na bino ngazoso mama neti azaki vous na congélateur ko be mama la mutoli yango soka yo osimbe Santo stade na kubonde la yo sila ngai penza ile kwa kubonde la wale sila tata sina sina na yo pe bando lukelanga makamba bando lukela kinga makamba na ndako na longola yi mama na ndaka mwana liboso na zoboto ko kala te bonde ko bebe na ko bonde la yo mambo bitu to teni ezati na shamba ngamba longola kyango mais chef atako tu dina la guerrière aka tomboka kaboete ngambuka na mina likamwa jema so bende ngana jema ziloko moko eza sina boy na ngajema sango ba ndimo na litama bokolia te zoba na bilo kaka Moi, papa, ça va? Ça va très bien, papa. Papa, il est Chérie, ça va? Qu'est-ce que se passe? Un peu pourquoi? Il y a un problème? Comment t'as mal fait la monter la chambre? Vous savez. Eh non, c'est maman dit Nicolas, je t'as pas mon femme, et toi, comment tu parles déjà très bien? Il y a comment bien t'es? Comment on va? Bien t'es, moi bien, t'es maman. Non, mais non, bah qui? Ça va? Ça va très bien, papa. Ah, mais il est comme là, mon ami. Hein? Maman, elle va comme les Zéna. La guerrière. Bon, dis-moi un peu, comment? Bien, va bien. Mais aussi bien quand la Simana, on a un traitement de l'Essénélaki. Tu connais pas la maman, na rendez-vous sur le docteur de la Rokende. Et après, ça va. Oui, bien. Quand on tourne derrière moi, si ma kele le besoin de m'amener résoudre ma campagne, mon cœur juste à la place. Papa. Donc, si vous voulez, on a un moulin. Eh, t'es papa. Ma campagne, c'est quand même na ciment. Donc, on dit les varayaya, nande bandi bakanga, nande bapetaka et mutazaki otera ma campagne molai. C'est pas vrai. Mais tout calme, mais eh, bitu ko tondi ba ngote molai. Yem tatinda bandi babeta yaya. Ba lever. Molai yango pe. Parce que tu nous sur la ligne molai. Molai yango pe akoma nina li parti. Ayanga ba li parti. Isono famille là papa avant da bongo. T'es tout avant da wa. Bon, ça va. On va en parler très prochainement. C'est quoi il y a OPJ maman qui nda ko ebisa OPJ te. C'est quoi OPJ ngo abengisi ba yaya kuna. Yaya ko ba makambo ndenge zaki yaya alobi omula ya zakne na makambo wana te. Yo. Abombi molai. Nous t'ayons bon moyen sur le bon va servir quoi? Hein? Oui, on est normal. De toute façon, je vais m'occuper moi-même un petit peu. Bon, Gapinana, c'est quoi, vous avez une personne qui a changé mon quai? Après, les amis qui étaient. Mamie. Je me dis que c'est nous avons dans ma lettre. Bon, ça va. Je vais même annoncer. Bon, non, Yves Sabino, Gabriel a changé. Mais on peut une information, c'est moi qui m'engage. Hein? Je suis responsable de mes actes. J'ai décidé, moi, un petit bazar, la destinée de la deuxième femme. Bientôt, on va vous fixer. Les informations. Oloki, ezali confirmation. Ese ye bana quartier mo bimba ko di. Eye bani, okene kila mwanza batu mwanza dudu mwanza quartier. Okena ina braza, par rendez-vous na bino ye bani. Eye bani. Kokosa la teke pana soni yoki. E wana ni okosa bana kena za ko informer bino. Quelle information ko pesa ba?
Sonité papa na bana mobimba éducation na kopesa na bana papa mobimba boye sonité mutu responsable na kata quartier mutu baza ko considérer ko le kaba papa ne sur la quartier alors ça va bêtise na ndenge wana omone pa considérer na kata quartier sima na sima pepi ko kana conférence no kana musala ngo za ki conférence ba tunele ba oyoka bayoka ko ngama bela bana bimana ba ko yeba ngote so ba ya mwana bela bana mwana le bina na mibali ya ah yo kina ukabela mobala beli waza mwana mke kwa kabaye beli waza makamuni akala ametana na ndenge wana ndeko na ametana na ndenge wana bana bomwana na ye oyoki ndona kala ukabayete oyoki na kabasi ete ko sala makamute na baka kama bela saka mwasi na yo balakala mais kweli ya bisi yo na ndako mabele tukamama kasi mama zo tonda na shamba na shamba mama lembe ko kweli ngai na za lashte siki mabele sika mbali na yena bolingo ngana kotika yote na shina lobi yango kwedi okozwa mwasi mususu te okozwa mabele te sika kama mabele kwedi makambo kosala mananda ko mutakokufa na zo kaka mabele na yo mutakokufa kola le fanga monsieur mono kungine lo kina na on le fait mususu te so nyoke lo kina yo mengana ko bala mabele les deux ont lingo ligate ngala ko bala auto OK pas moi mais c'est l'habitude déjà je retala Tala tutali na jakuwa kile ngumbe maji. Tala tutali. na via ndo ramba na yo na ile to soro mo mke mabeza wa nende na baba ya rokli ni na ile ka na divana to soro na mo mke si ya divana na to soro na bodi kwa sababu soda moni yali kama mke yali kama munene mais écoute la paix moi munene mais c'est entre nous tous sur la paix moi mke moni ngai le foyer na ngai ce que j'ai un problème ni kakata me koti moi c'est akimi na reste na benga bilo ba mikolo nde boya on peut ça conseil autrement mais cette fois-ci changement ko ko sala ole bilo ba mikolo boya pa na nga mais ngai nde mukolo nga mona muke pito na benga mbo ba mikolo na nga na ba mo muke po ba ke mwana pa beta kambonda Banikolope, babili. Oui, donc na rote abino to na ro pia bino pe moi likantipe bojo pas en considération. Lelo mabe ekoyaki. E monani ekoti umeli vraiment éruyer penza éruyer na kata foyer na bino. Ngai petit na zawana na zo constatango. Mais na kasi vie na ngadudu bambe ba salaki andimi a reconnaître et à sentir pardon na mabe o elekaki c'est miki yo ko ma vraiment mobali te na mobali na yo ya na e awa lelo mobali na yo aya dudu amona ye ya mona dudu na kata ndako ya dudu excusez-moi la interrompe mais il mukolo dudu ko banga ke kenge na yo zala ki président oui c'est vrai que c'est miki c'est miki na laki mais c'est vrai que ça mais ndenge ya lobela kango pe ezala lobela na Pascal ngani société bon na kana na chance na mabe za pise est-ce que j'ai solo non ndeko wana na salaki yango pona tala degré d'amour oyo mwasi nanga azali na wo epai na ngai albe ayebi bien na motema na yeke ngana linga ye koleka peut-être bana to vani na mbala le bosala bana ngale to malinga lula boni to vani ngana ye nesile kisiku ya linga kanga tayari ba degré d'amour ya ngai pana ye tunga pena ye batiyali ye mobali wana linga nganga pena so kina lengi mbala le bosala bana pana le disi na senga pardon ami ba pardon e ko pardon ngana ko senga ye ba pardon dudu zonga na ndako tebo ngisema ka dudu ko msenga ko la so ko ni semeki nana ndinga ko sala te mazaka na motema mokana ko teba tumbali wana on sini na vraiment yo ko ndima oyo mbali oya na ye awa ndako dudu ayi awa afika dizali ngina ndako ndako na yona ngana zaba mo ba paranga zaba paranga na zana ni awa
Comment on a conseillé, moi, je me casse dans 5 jours, pardon, vous voulez que finalement, c'est quoi? Entrez. Bonjour, frère. Excusez-moi. Vous attendez d'abord pas. Bonjour. Puis ensuite, nous sommes en conseil de familial. Vous allez cela, famille, excusez ce qui est causant là. Plus tard. Je suis venu pour m'appeler. Mon père, on dévié. Monsieur Koudi n'a pas encore servi. Vous allez voir c'est un problème. Mais comment que nous sommes au Sénégal? Mais tout est la Brazza. Oui, mais à Brazza. C'est mais. Moi, c'est non. Dis, vous serez même noté. Moi, c'est un il a avec nous à moi. oza mobali te yo otikaka mwasi nakende kedrasa kosala bavoyage mwasi aibala mobimba pamela kolulaka bamibali ya bato na kati ya quartier ozomona yango sikoyo nyosasala ozoloba mpe na madele ozomona yango normal eza mobimba boye na kati ya quartier nzoka nasika mwasi nakende yaka lokutana na ndaya baninga akotolaka bango ona mwasi nayo na mobali na ngati mobali na ngati na mwasi na ngai te azoki mutu tinere ina franza pote no ngiba basi abani nje wana tata mwinga mbali yebi sai tena sina no bina mbali na ngate na mbali na ngate yobe yebi yobe yeba ka na mwasi na ngai na mwasi na ngai ndio zali kweli na ngai tuko sima na maboko tuko madame moi je ne suis pas de cette catégorie ah mais moi je suis de cette catégorie je suis de Bordeaux na ndio kweli problème za tata kwa kukumbuka kitu ngani na problème za kwa nini nimepokonyana na ngati kwa nini ngani hapo ngoto na wewe ngamo bali bakene kana kile kwa kama mbali na bomwana mtu mtapona wewe mbali na pona wewe ngai kweli sasa pona wewe okay ni bien na mobile so ni ko bana yeke ne pas beaucoup na ba wewe c'est ndenge ni procédure zali mais ce qu'il a jamais moi je suis toujours et encore comment problème oyo mwasi nazosala ngai oyo azosala ngai karte mobimoko oyebi ngai lelo ngai nakotourne page ya ngai bakobenga ngai nde bomesana kobenga ngai nalobi yango moto akokufa ekisa ye libela libela bien sûr tu mets beaucoup de kilos azoloba ngo mpe na ndako ya bato je peux fermer la porte bagarre mpe banyawa monsieur Président nabeti milibale nyona mwasi nayo Dès fiction de date, je me marie le 27 avec ma belle. Bon, le 27, hein? Le petit date le 27, hein? Dis madame, le 27, oh, wana. Événement moko minene kosala na kati ya mboko oyo ekokoma na journal ekonakisama na télévision le 27 wana oyo nani salama te ma femme à moi je veux le oh mon frère écoutez tout bien fait quand même esika moko ata bongi te tolingana te s'il vous plaît, mon frère Kwedi, vous comprenez, parlons en homme, c'est les bails. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. En tant que chrétien, il faut s'humilier. Nous sommes pas problème, moi j'ai eu ta soeur, oubliez ça, mettons l'éponge et on finit une fois pour toutes. Nous revenons sur des nouvelles bases. Le voilà. C'est qu'elle a gagné moi si le frère. C'est chrétien. Zala chrétien. Yesu azali musulman
la musulman. Ngana sali nulle part. Ni chose toi. On ngana ko ça le 27 wana et vous allez l'événement. Monsieur Doudou, na kamu. Na mo pas de la. Vous êtes tous des avancés total la braza. Ils ont reculé pour reprendre le morceau comme monsieur comme mobile quoi. Ça me fait rire. Un homme d'honneur. Oui, non, je suis comme ça. Après tout ce qui s'est passé à la braza, je passe l'éponge. Prenez votre femme et allez à la maison de famille. Le 27, nous allons nous marier. Balinga. Vous autres allez pas. C'est quoi ça? Quel kilo? Quel est? Voilà qui va sortir. Vous avez ramené une boisson, ramené une déguisement, ma camarade, ma amie, na yozo, ramené une. On ne peut pas dire, on ne ménage, on ne peut pas doyer quelque part de façon, on ne sent, on a bimé, vous savez, c'est quoi le la nuit? On voulait la nuit. Chez moi, il de moins, 10 de plus. Madame Bengon, on a connu la moitié, c'est la cité. Bon, on a la moitié, moi, ça le fait pour nous soleil. Oh, cousin. On a changé comme on a fait de masse de résultats. On a commis moi aussi. On a la moitié, on a la moitié. Oh, papa, tu m'as dit bien la ça. On vient à concert, va danser ce bazar. Comme ça, il y a un pic, tout le monde il y a un milay, même le mot. On a un milay. Donc, j'ai un coup fait. On a le milay. Et avant le 27, pourquoi on appelle soldat à le 27? Tout ça, la pique, les 23. Au conseiller nagé, on le met dans le Longo, pas papa en ici. Donc, il va dans le Longo. Un mois ici, autour de 27, baloté à bout. Ne pleure pas. Ah, celle-là, j'étais. Pleurer une femme. Oh, non, moi, c'est gagne. Non, mais ça, ils sont pas que je suis. Ah, jamais. Je sais pas. Ah, soyez. Ah, oui. Excusez, mais dans les terres, il y a comme avant. Il y a qui n'ont pas vu au biche à Kamba. J'ai déjà vu qu'il fallait une chaise pour que le concert en bête à salon. Ils ont la dansé pour la fois chaise à la trop, la chaise à la trop. Voilà, chérie. Il n'a pas été caillou les gars. Il y a pas de robe, il y a un de robe, il y a un mais moi, il y a pas patron, il y a eh, boleh tak kau nangga? Boleh nak kata sampai nangga? Eh, nanti nak dah sampai tu boleh zubi. Ini apa tu gaya tadi? Bonjour, monsieur. Boleh nak kata sampai nangga? Et aujourd'hui nangga que yo est bingate. On nous partait mission moka pam betul kau terus bawa tu nos questions bien. On nous répond macam bien tu dis que yo est bingate. Yo est bingate. Yo mulai yo. Oui, regardez, John Mass, tout le monde va avec les bananes, tout le monde, tous les enfants, John Mass, yo, il regardez. Dommage. Et on nous met au bureau, on nous a bureau, chacun, le bureau va nous pieds, nous aussi, on a la musique, on a fait Venasuki. Ma voix. Oh, monsieur. Ma voix. Et pour mettre l'album, n'est pas son album, n'a yo monaï, n'est pas son album, n'a yo, le van en boca, pas la bino. N'a on a dit ça, pas son album, n'a yo, n'a ni monaï, j'ai ma collègue. Ah, ma voix, vraiment, c'est regret qui m'a sorti. Maintenant, là, je ne suis pas musicien. Et puis, je suis venu. Ah, mais on est au Ganini. N'a qu'à musique, on mais pour récupérer, bilo que moi, si n'anga, il n'a que plutôt que. Dans la, ça fait la bien que ça, mouton daté. Oh, moi, si n'a yo. Oh, moi, c'est fiancé de yé. Moi, ça yo. Moi, c'est un mouton. Quand tu as des câbles, il va moi, si. Et tu te dis, mais n'importe quoi, moi, c'est. Mais, n'a pas le manga, 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 l'État, n'a pas le gouvernement, non, mais tu ne le sais pas. Mais, n'a pas le manga, tu veux faire musique, tu as la 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 musique, tu ne m'impressionne pas. Ma voix. Tu as la musique, tu as la musique, tu as la musique, tu as la je regrette, elle est devenue ma femme. Non, une femme, c'est un demi-yo.
Mais bientôt, on va se marier. Je suis désolé pour ce problème. On va la yeba kondi mayo. Yo bin ma cheba na bango akondi mayo. Na marque non, manette le corbeau. Ba kondi mayo. Mawa. Olpe, kana moi qui a bien, a tiki ni mubali a bien kana beauté, mannequin, a quelque chose girafe. Mawa. Mais pour l'inga. Bina yo ko pote ba monstre. Moi je te le dis. Yo kana la ndambe côté mususu ya mutu azala ya pomo na le bien vérité. On peut pote monstre. A tiki ni comment tu vas bimiter? Ah ndambe. Na mukanga olinga kaete. Nani ngeke kolinga kaete? Ngana linga kaete? Ah oui. Ndeba yebisa yo. Nolinga kaete. Bon bolingo na yemba ya nini? Bolingo na yemba ka mur, bolingo na yemba ya nini? Ah yemba ka na banzembo, mais olinga kaete bolingo ezala kate na motema na yo. Yo sana maile. Yo yebite ngana linga ka yo. Nana albano je t'aime, ngana albano je t'aime na dara. Na banzembo. Yo kangaye. Soki yo linga kaye, soki yo linga kaye, il fallait pas jouer la yemba na ndako. Mbana wote benga esema ya ndako. Tena maile temu yango na bikula ya pamba tika no muziki. Mais combien de fois na kolo bana yo na lubino teke no esengo ngana linga ki yete. Esengo yemo kwa linga kingali. Esengo yemo na bana bazena yebo la nanga jo mate na lingio. Kotela baba carte na ngai wa date d'anniversaire na pona ba cadeau pamba na linga kala. Mais papa na comprendre mais aiba date ondini. Yemo ko do alinga kingai. Ngana linga kesengo te. Combien de fois na esengo. Oya ko singa pardon viens na parti na momi, viens na parti na momi. Le pétrole wala kibeko. Na tiki na jo na pega ni mosi na yo. Mosi wa kama na. Combien de fois ko ba na okina pega mosi la jo masanga episode oyo komako. Oyemba ka bolingo. Est-ce que tu kolinga te? Mais je te dis vrai. Mais combien de fois on a le bino que na linga ka ye ata mosi nanga mais ya yo na boya na pengana ye mo ka linganga. Yoka, nanga tsoka ketika ko déshonorer ba musicien, ba artiste musicien. Hein? Et je t'ai salté na côté ba bayemba. Na je me vérité. Je te dis taille na taille na yo na to salté. Yo na taille na yo na yanga yi. Ça uza ndaku nanga we bien. We ko za ndaku nanga yelo côté. We ko za ndaku nanga. Ina benga la police na ko tando 30 na sawa. Ah, désolé. Hein. Désolé. Il a fait tout de suite. mola indenga zana tozo bima tozo kele bossa nanga nalo girafte on a été OK merci on le bien na yokyo 10 minutes autant on le bien lingi ya kumbana yo ha tozo bala ko bota bi boele je la menebe sa yo soki ondimi yo sko confirmer nga oboyinga to boyinga lo banga mais la bina boyi yo tozo bala na mola yi boyinga ya merci bobi ma 5 minutes bokengi dilanga wana je me pas nebisoni moi koyo yo umemngambwa abupia o mole na bikoto na bimilio na toilette donc na bimilio na moi na bimilio na yo ke manda bima na yekene na ye mais je me pas na lobina yo dengo zana ko na zana besoin na système ko mi bomate tikala ko mi boma ba journaliste ba oya ba komi en la journal comme ça na ko ça va banda ke musicien mo parmi ba musicien ba ko ça ba akufi Bakota ngande ngana kota ba bima 2 minutes pour tourner wala bozo 2 minutes yo na boko simba yo leta au banangai na boka problème hein bozo 2 minutes pour tala ngawana 2 minutes je me pas na bimila yo pamba bon yoka bozo boko tala sikoyo bokazi na salima seki Moya bacana. Nataka moi sombe ya mafuta mbili ndingo olinga. Kotelia saiki. On va le bonde la team koni. Ni sio ko uzo vana zaro uzo vana zaro. Tala kama makambo ya ndingo moko agwa kumenango. Est-ce que makambo vérifier ça son. Ndele sana ni bomu ngai. Sote swinga. Ego sala pepa sepa ngai. Nataka ndeza ni bomu ngai. Ndio mnazoezi mama wewe ukonda pamba. Leo na wepende.
napesaki makambo nyonso epai na bino famille bokokaki koyebi te napesi yango epa bacamarade na ye bakoki yango te bato ya quartier bakoki yango te alors tika ngai lokola nasi nabengaki nani berger na biso lokola bazosola na berger tika basola na berger ye nde bakopesanga solution parce que likambo ata epelengani mboka mobimba soki ese komi na maboko ya bato oyo basambelaka efili yango kaka bango nde barepresente ya nzambe na mokili ezali litemba na yo te na sombo moto okoka kosilisa problème ya bolingo nga naza nango na motema kana ngo totela mutu nanga ndenge na yo na kolia ni mosana na yo na ndenge na yo nga na kipaka na ngai te nga nakamwana na kipaka na ngai te okei okei na yo ofandi na yo motemi nga na mesengi na kodi na ngai kaka ye moko wana oyebana kotala nzala ata un mois yoyata mosusu ndenge aza ye moko ayimaka malosala ospe obengi berger kuna mayosolo eza mayele makambo zoyebisa ngai makambo zoyebisa ngai eza vraiment normal na biloko ozopresente ngai na oyo ozoloba na ngai ya na bino ake brasa na mwasi ya bato ya quartier mwasi oyo nakendeke brasa banda kala ata okotela ya na bino ndako ya nganga yo otiki kaka ndenge wana eloko ozopresente ngai eza likemba na ngulu ata yo moko oza normal botikalaka bino mbale na ya na bino koki barekipere na molima ya na bino te kaka lelo kaka lelo torekipere pe tika berger sala mosala na osala ata grepe ya faire na ata inane ngaa lokipkip lokola ngaa nakome nasi mokanda na yo esinga ebangisi ngai po monsieur l'OPG venez vite chez moi ma vie est en danger tout ça oui tant que babandi wana nayebi te na baklasse bokota soki na makambo nyonso bino bosala soki mibali mpenza oyo aza na kati ya ndako na ye boye aza kozwa mwasi ya bato ya libala na quartier lisusu eske bokangaka bango te eza infraction te okisuma yaya ça ne va pas etoyebi yango eza makambo ya kofunda ikanga nano okokaki makambo yango lia kaka biloko ozolia te lia opesana kolia papa nani lisusu kaka papa koyebi na kati ya ndako osali likambo ndenge wana oyebi mabele epai makambo mwana na biso esengo bandelaki oyo siko du grand frère ya Jomas wana ndenge wana siko kuza wana ndenge wana siko mwasi na ye akomi mwasi ya papa ko omuna wapi ndako boye bango na biso tika moko bake brasa kuna kodia kosina ya conférence wana ba conférence za la kidubu papa baza kuna na berger na benga kuna parce que famille yo makamba ko kiango te wana mna ke manami yo leta otwa yango soki komina badir mwende kwa il faut l'état bon bazali kuna na sima bango na berger mona ye tout son arme ok c'est l'équipe oui ça makamba famille te hein là pas si nantimuza nda tumele kuisana ukena ngazi tukatake pale na bibi kama jambo ndio ndo basi atikibino awa ni ndo basi tikibino awa ni ndio ko naye boka nisana nso ya zalaki kosana bola ndaba pate na yonso bolete ndengo ya mama omoni mukanda ndande lobina bisobo na Ephésiens 5:22 ti soko kititi na ba 26 soko mona mobali yo mwasi minga tosa mobali na yo mobali alinga mwasi na ye lokola akomi minga ye yango wana mwasi tosa mobali na makambo nyonso parce que ye moko nalobeli ye tosoli nyonso nga nde sikoyo alobi nini sikoyo yango wana alobi ke bino bomosala kaka ndenge ye alobi ninyoka moni bongo ndenge wapi po data le 27 ko est-ce que Bible combien ngo Bible tenda nzanda tinaki ke mobali hazo na ye mwasi mususu mwasi kwa ya camarade mwasi kwa na quartier utikote ya yo mwasi kwa libala alo ngana libala yako kota ndako muninga na toyi na tenye tout à l'heure na lobi tosa mobali po mobali azali mokoni papa berger bakuti kitisa motema bakuti ni zala mokristo ya solo oyo ni bakuti yo combien pour la kota mate ya nzambe bato ko ni oyo to tambola na ngona le banzambe sana kati pele biko kosa te ko longola te ko batisa te papa berger oyo batisi bakuti yo combien na mutu mokili alobi linga moninga na yo lokolo ko ningaka kumuru to keiti na bono 35 ko babi linga eneo na na komela berger mobimba batika kibino finalement yeso tika kabino ko nani berger kete na ndio wana kama na wa musala tika la kotambela malamu pembe abenisa yo asalisa yo sana ngola suma ele ni asali sana ngai na la ndia wa ko sala le bino kaka
ngana za supate oyo kokanga bapate oyo za tikeli bino okoti bango te ngandi okokokanga nga pona kanga motema basi la ngamba nazali te tiko leka bapate nyo so leka tika ozo nazali be mbangu ko leka bapate nyo so na betere o mona na ngana zela betere ko so ngai te benza ko 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 dia ko mela ko sali bongo mbongo kweli ayati na ko tena ngo braza yango na yela tipali amela akibona kama na bile ka ko bongo jozo ka nani mobala zona ebamba zonga na ndobela yote zonga wa nando bela yo akaba lukafuna ndaku mututu yo kusonia madame bote samani papaki donc moyen tu so yo pesa kama tu pas doer maka mosala ni pa na yo okoti pe awa oya mo culture tu so tate na so pelo pela tara ke na so bringa na to madame ka ladi bo e pa na ya bo na ya okoti ango to komine na papaki da wana pa jone bo yem to ya usi so kama da na bo na bwana mama hichi ko za ka sina usema ngapi na sipi makamzalia wa papa na ngai kija kulangana mwana tena kama nini kwa ndio kuna vitu hapo sile ah hivi kile kuna wewe kweli azinga bala mosi ndio kweli bien agere na personnalité yeye azobala deuxième bureau wana nani mwasi angane na kati ya libala na kati pe ya quartier moko papa yo na monika yo papa kija au kutinga na hivi ndio kuna kelele mbanda mukanga uta berge mubimba wao nzaba tinga kana moto akofili kambangote alibini ndio nani nataka baba le langai nganga na bible le bibo ngoto to kanibadi papa kija sikoyo nani opesha zakuna na monike na mena opeji ndio makamba utiko fini nyoto soko kutani na ye olo banangi openza la kate madame na bambulo biso to zali na yango to kongo ba so dejo giro papa to kuli ba nikolo wani kama bana nike kodeli ngazo ni monike te wana tukasoko ezali muto yesi yo kondi manano izaya ko yedi kate papa kija na ngai na ko litira ndapa mutu wana ko dia lokipe nake moto yako bala ye wana papa fika na dingina kutana na ye po papa kija bo kweli bon ça va est-ce que les kabonga na hizi zote la madame Azondo madame Malheureusement, c'est ma cache. C'est là qu'il passe, il faut te le faire. Mais le local, quand même, il faut le faire de ça. Ça va, je reste. Et là, on est dans ma cabine. Je dois qu'on boit un des matins, ça aide, Missa. Matata, c'est que tu nous as Bitumba. Bitumba, Koya, Kozoka, Koya. Parce qu'on va compter de l'eau comme on va couper. Non, on va couper. Les caméras, non, mais si on dit ma copine, quand on va couper, c'est important, on doit les faire comme ça. Les caméras, on va faire ça va faire un dégât de 10 points, le 27 et de la carne. La négoana, comme ça, pour ça, la cima, c'est ma langue, ce qui est mauvais pour la malin, malin. Non, les gens qu'on a, mon boulot de la tête, n'est pas naïe. Donc, d'accord, les 27 heures, ma femme, il y a pas de noix. Pourquoi vous consultez sous ma langue, parce qu'il a dit que c'est dans la classe. Quel est le meilleur temps de ma langue? Et là, quand tu l'as dit, non, on a zolo. Et quand tu l'as dit, on a mis celui quand moi, mon clé, pour qu'on arranger en côté. Hein? Bah, ben, je vais c'est pour la nuit. Hein? Ma maman, on a pas fait ça, tu vois, c'est l'engagement ici, au candidat, ça fait mon côté. Finalement, on a fait la devenu. Hein? On a madame, on a posé le matin à la porte, on a eu pour la police, ça va se faire. Ben, on a refusé ma campagne, on a eu. Mais ça m'a problème. Ah, c'est ministre de justice va faire ma carte vraiment. Parce que ben c'est la boye vraiment, ben c'est la boye. Parce que tout la bango ndengini, ko ko funga makam, ba sa te bakimi, makam na banda ba sa ko ko mo nisate, o tiki mubali bala no makam. Bon, papa, na mole makele wa passion kitsa matine. Na ko tikela bien invitation pour na bala ma mobile samedi. Oya. Bon, oya to solo. Non, ça va. Pakati. Oui, tu vas on dirait. Oh, ko ko c'est na aji ni mo ko sala mo te papa ki da kala. Na ni papa. Si tu veux quand même le 27. Ça na ni mo na de ti comme ça bota bota ba ko te papa ta yo mo. Mais là la ah do ni tu vois. Le 27 quand ça m'a cambié sur le tour. Qu'est-ce que tu veux quand même? No, pues no le damos, pues son glorias en serio. Vous savez, dans nadie, la balle, c'est un mot. Ça a fait de l'eau. Il faut bien s'arrêter au son de la caille. Pour éviter la caille. Sans les arrêter. Et moi, il faut que la table me quitte. Donc, on a fini selon moi, kana kala makambo ko ya ko kati yango so la susu ndima ka ko somba ko so babilo baba ila bilo moi cité
bino pe baseme kina babokilo bomesana basi ba deuxième bureau dako tikela bino mbongo bapesa kabila bilamba po bosepela tetela basokilo mwase mibale pamba nopesa bino nana bini mabesi kozo ameresano kolokelo kuni tina bagambi na bino yo ata kutu mutu aza na posa ya kolobelo likambo kolobelo te makelele eleki kaka boye kolobelo finalement bato nyonso okendema otiaka pancarte libanda mpo oyebisa makambo nyonso ke yo mutu babaleli yo mbanda ata bangwakotaango nakufa koete kilemani baoye diwananga basensi baoye bango naoyebisa bango nde nakufi batikala kopanzisanga nzambe nayebi shobi moto abotolinga mwasi nazoyebisa yo ozosala eloko ti mizisi kaka yokondima babotola mwasi yokondima Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le professeur Théophile Mbemba, oyebisa bakumba bakomene nyonso bayebi kosala tani mitie mpona babourgmestre nyonso bayebi bafotinsanga nanga bayebisana bakarte musicien na bango badisaka alors la société son excellence Madame le ministre de la Culture et des Arts, Madame Juliana Lumumba, Kobosa Nangati, Yona Tim, Mamani, Kobosa Nangati, Mama. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Communications. Son Excellence, Monsieur le professeur Yoro Dantombas. Bosana tu rappelle la présidente on a envoyé ba kenga na ku Bosana tu il nous signe par document monsieur le réalisateur de l'émission Théâtre de chez nous groupe Salon monsieur Sylvain Kenisana Bosana ngate Bosana ba théâtre na bino bolu bila tina na ku ba botoli ya moi ba do ki pete théâtre na salon na ki pakango partout tant j'ai dit na me Bosana ngate ki Kenisana pa do directeur ko ki pe makam na ngalo bolu bila nga Monsieur le président délégué général AI de la RTNC, Monsieur José Gaziango. Bossanangati, c'est déjà là, Bossanati. Oui, là, on a un peu d'informations sur le Bakango, Bachilon d'ailleurs sur le Bakango, Bossanati, Bossanati. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information de la Presse, Didier Mounengi. Vous êtes mon cousin, c'est dans le bandier, vous êtes mon cousin. Kubi pona polingo na moko. Tapoto la mwasi nga. Likampe. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Laurent Désiré Kabila. Ah, Président de la République, yende nakubota na te yayo kunza ifo ezo yayo kunza. Son Excellence, le président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Na comme le lettre yo, on a eu sauté nous ngana zoko. La gasi soko bosaninga otala nzembo ya franc congolais na imba kina kati. Toko pona Congo na imba kina kati. Soko bosaninga tala tanto kende na Gabon. Musicien ya fuka mi parmi, wa fuka mali parmi ba musicien nyoso. Oyo tunaka yo moto tia musaka na mutu. Ezaki na muna taki musaka na mutu. Monsieur le président otuna jingai. Monsieur le président kobote na te siko na zoku popona Congo te. Mena zoku popona bolingo. Moza bulinga baboto lingai. C'est pas ça pour la Congo mais pour la bolingo. Là na place na président, là na place na. Kobote na te oyebisa. Président ya Gabon, son excellence Omar Bom, na son excellence ya Brazzaville. Comment est le président? Ça me fait la boutique.
Envoyez demander la tête, Mandela y est bangoté. Vous demandez la tête. Vous voyez bangoté dans mon cas. Président de la République d'Alexandre. C'est quoi ça? Hein? Oui. Mi boma bongo batino to ba boyinga ndi pata boyinga kai esengo pa boyinga na veye pa na yo to banango na tama ko lokuna te album na bimisila madame na bomba ngo batwa somba ngo tenga na kupana ndala siko batino to boyinga na tama ko lepano te na botra na mama no mo ngana ni ndima na tika na mukili ya ngona ina kupana batino sai basango ba yo peletre ne zawana na kumakia ngwana. Moi, on va la beauté, descends d'abord, descends. Moi, on va la beauté, artiste, mais vous m'arrêtez pas moi. Hein? Ça là, arrête, vous avez mon mobile. Mobile, la position d'homme, et ça, c'est que pour moi, ça bouille à mes bons. Sur mes bons, où est-ce na hivi boye kaka boye uzabilo na bitu mbone kaka na chambra azo kabilo ne mbala mongo boke na bitu kaka na kile ko bipo bien quand même la loi na hein Matas papa vraiment moi je suis allé et c'est on allé hein sur le kufa dans le bord de moi hein avant moi c'est moi on a au cola awa donc je suis pas dans ta tête au tir les livres attends pour j'espère parce que moi il y a ça balisation alors là je tire au moins beaucoup les stagiaires de la ville moi la sur la botanique oui quoi régler les situations là là oui là ça me fait régler pour qu'on ne pas moi là là c'est on a fait bien bail donc le regard qui voyez comment c'est situation après et vous on va je crois que tu es un homme vous êtes responsable vous êtes musicien vous êtes artiste de la lâcheté ok allez bonne chance merci qui ça m'a eu on m'a quand papa le déjà solo. Oui, que c'est solo. C'est solo pour les gens. Après avoir découvert les vraies faces na audio mas. Mobile wa yebi ko yemba bolingo, na yo yemu ga yebi ko lingate. Na za vraiment ba doute ya ko peso bolingo, to motema na ngai vraiment ndenge na tseko liboso. Ah. Bande tous. Est-ce que you êtes vraiment sûr? Au linganga vraiment, au zelanga mo tumusuté, singa na tikalia. Hein? Vous avez vraiment tout pour rendre heureuse. Bien, mon gars, de temps tout ça na autant tout na ko que na ba concert de batata mususu exact. Merci tata mususu na zamu paete hein. Na zamu moi to na fandi na yebi yo. Na yebi que le kuta na yo ya na likomande mo so bandi wana. Donc au changer na oti. Ngape na koti na za biloko na ngai na kindi. Ah. Hein? Nabia. Tiens, fait là. C'est quoi? On comprend. Moi, ça ne va pas comprendre, mais c'est qu'on doit comprendre. Moi, vie, on a tout passé. Vie on a passé ma cambali parti aventure non sur l'équipe
On comprend qu'il y a des désordres entre personnages, il y a Masasi na Diomas. Masasi, c'est un homme sérieux, mais d'abord retrouvé par Diomas, c'est-à-dire deuxième personnage pour la musique. Il y a un des arts dérangés. Mais, il y a bima sikolo. Il y a comprendre ce qu'il faut na bima. Masasi a de la moussou, il y a Ndaku, et Diomas a tika la Diomas, musicien. On comprend vraiment que ma cambo quand tout le monde a mokili au moto lukaka ye moko moto bandi likambo nayebi ke soki nzambe abandi yango te ekosuka mabe tomoni yango sikoyo esuki mabe likambo lipasi donc esuki mabe ngamu na bandaki nzambe na bandaki auto ngane na bandaki yango mais ya yo esuki kitoko po nzambe nde abandaki yango po soki nzambe abandi likambo na ye e bato bayebaka deja suka nango ezala kitoko mais oyo moto abandi ye moko lokola ya lipasi ngamu na bandaki il faut esuka mabe po suka yango mpe toyebaka yango mpe te nayebaki mpe teke ya lipasi ekosuka mabe boye mais ya yo emonani suka nango eza kitoko to nzambe nde abandaki yango e lokola nzambe moto abandaki yango oyo ya yo ye mpe moto alakisi boye nasie te aosalisa nga natie mpe eleki epa na ye te ndenge aosalisa nga nakontinue be na ye natikala masasi oyo ya ndako responsable masasi alors Diomas atikala moto ya podium Diomas na comprendre sikoyo ke Diomas azoboma masasi kasi sikoyo oso comprendre nga est-ce que tokobala Maman présidente, maman des gars bombiers. Mon truc est un peu bombier, ça t'a quoi? Déjà, il tombe tout de suite. Bonjour. Il y a ma délai. Maman, il y a ma délai. Il a continué de en tout cas. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une bonne. Bravo, les filles, il y a ma délai. Elle a boudé, l'on fait les pas. Et moi, ma camille est bien. Bandeko, alléluia. Amen. Combien alléluia. Yo, comment ça va? Moi, je suis fait. Ah, OPG. Qu'on a dans d'autres côtés, hein. Animé Yesu. Kopi ya moto. Ah, bakonsako obenaka balilaka yo na barete bakoleli ndenge nini ozomonana te folekelaka tutaza bamambre bambenaka na kati ya likambo tozoli ya lisango mpe bamambre boza wana tokolela bino balsa nalo Ah, mais c'est bien ça. Je suis là. Ah, c'est donc là. Salut mon cher. Ah, monsieur le PJ. Oh, papa qui vient. Vous allez là. papa. Oh, papa Berger. Ah, c'est bien.
Amen. Bon. Vous peut-être pas encore servi. Vous pouvez les faire votre bon, ouais, comme vous le parce que tout le monde a ma camouille. Ah voilà, c'est des choses sérieuses, nous vont commencer bientôt. Ça va vérifier. Parce que comme vous le dire. Ah bon. nasala nini soki nzambe alobi likambo na esalamaka kaka papa berger ayebisi ngai kazi message euti mpa na nzambe nzambe alobi natubela oyo nyonso naza nango tanso akoyetelanga mao onanga mpe na kobomba te makambo nyonso esalami awa ka mosusu esalamaki po ebandela makambo nyonso ezalaki mpona mwana na ngai esengo mwana nga azali kokende mpa mama mabele mpona nde azokutana na jomas ane baye kosala libanda na jomas andenge makambo ya bandevema nyonso bino boyebi yaye koleka mpona ngai epesaki nga kanda na motema fali na ngai ebebaki nga mobali na nga boyokani ezalaki lisusu te yango wana ngai na semeki na ngai tosalaki nyonso po joue mabeleku ndenge fali na ngai ebebaki ndenge makambo mpe ya mwana na ngai ebebaki biso mpe topekisa oyo bango mpe libala na dudu yango wana semeki na ngai bolingo akomaki mpe makangu ya papa dudu likambo nazalaki nango ya kosubela yango wana nzambe alimbisa ngai bino mpe bolimbisa ngai lokola mpe esalamaki nzambe asalaki kolia bala kaka mabele kambo te mabele na pesi yosa ngai nakolela te ngai moi le berger vient de me dire n'a m'humilié pour une cause injuste. Donc nous avons assis dans l'air. Et vous voyez, vous faites pour fêter quelqu'un qui marie la femme d'une autre personne. Vous faites, vous, les inspecteurs, les bergers et tout. Gaïté, écoutez, moi je trouve ça une cause. Je n'ai pris que ta soeur. Pour avoir pris ta soeur, voilà la récompense. Vous me poignardez au dos. Mais non. Je n'irai pas loin. Maintenant là, je vais me tuer. Comme ça, vous êtes témoin qu'elle l'a fait. Vous allez dire aux gens pourquoi Mamie Boumi de me suicider. Que la voix c'est là que j'aime tant. Elle est jolie ta femme. C'est le moment de couper la gueule. Bon, de toutes les façons, à l'équipe, ça fait très bien le voir. Ça va. À l'équipe, ça fait très bien. Ça m'a vendu la joie vraie. On a levé, on a marché, il y a pas de figure. Oui, bien sûr, je fais après que je m'aime. Mais de toute façon, puisque tu es toujours ma femme, je te fais. Je fais le Mexico, je fais les recettes du Internet, c'est le Mexico. Parce que le volet de la Liban, il y a un déguana, hein. Alors, la surprise de la soirée. Nelson de date, il y a le 27 du Cambézaris. Alors, je vous demande d'abord avant la repas, nous sommes enlever et on va chanter ensuite je vais vous annoncer de quoi il s'agit. On chante quoi? Ah, voilà. Mais moi, je ne connais pas cette chanson. La surprise, c'est que le 27, c'est la date d'anniversaire de mon épouse.
et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter encore bon anniversaire. Madame, vous m'accueillez dans ma finga, secteur de l'autre côté, mon esprit à Cambo. Je suis bien à Bolam pour l'aller. Et voilà, ça c'était. Bon anniversaire, maman. Pour lui, oui, ça n'était plus. bana nyonso bazaka kesengo na ndako bazongo na pasi na nga mama na bango te ndoka nde probleme ezalaki na ngumbu Luka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa